moins Ngamura. Parce que je la considérais comme ma sœur, comme mon déco. Na linga bango na motema nanga mobimba. Na présenta bango na famille nanga mobimba, famille nanga nyonso. Ba yebi babungo. Ba kena ba famille nanga ba mona bisika to zalaka. J'ai été vrai envers tout le monde. Et ça fait na ba musoto solo la paix. Na mona pe ba famille na bango te. À part Malika mtalakse c'est pas ba tata moi si na bango. Ba musupe na mona nanga ba famille na bango te. Mais nga na koti sa mutu nyonso na famille nanga mona. Na yebi ke oza monde à réseaux sociaux, il y a des risques. Oko me mabe mutu na famille na pa kangi ba photo lobby ba photo bimi na réseaux sociaux et ningisi pe réseaux sociaux. Mais nga na sima na mema ba camarade nga tie pa ba papo ba botinga maman botinga na présenter bango mes amis. Mais ba ya rosa qui fofol na réseaux sociaux. Ba yebi biso ekiri mabe na réseaux sociaux ekiri ba to ba menaka ba shimbok ekiri ya ba lesbienne. Mais moi j'ai risqué na mema ba ontina ba famille na biso moi moura. Ok, au sala ngote par rapport à terre, au pesa moi kilo na famille. Hein, au respecta ta ba parents na, mais nga na mema ba camarade na type na présenter papa la biso maman la biso, ça c'est mes amis. Boyo ka ba ba lesbienne, boyo ka ba melaka ba drogue, boyo ka ba melaka ba diamba, c'est mes amis. Et l'inga là c'est déjà qui a miti na ngeza qui vrai frère. OK? Comme ma camarade beaucoup tenine na YouTube. OK, ne relaxez pas ba parents. Bozu fête na famille. Bozu fête na famille au bengi pe ba camarade na YouTube akei. C'est-à-dire aux vrai envers bango. Parce que na koko sa na ngote pour na ebike. Boko ya pe na famille na biso bo emilie nga bozu pe ba photo. Pour na ba famille nyonso nde toza mutu nyonso tout azara classe. To na ba catégorie. Ba tumsu ba bimi classe pour bazo sima mwa mbongo misu pe ba bimi pe classe te ba pe na mwa niveau moi ese. Sko bino bata YouTube oye ba bongo te otala o bomoni na mwa niveau ese yene bo kange photo pour boya ko sa nga chantage na YouTube. Boya ko lo batande ko ne mo boye mais bobo c'est que na ba famille to na ba catégorie. Ba tumsu ba se format bien ba bimi na niveau classe pour na niveau mbongo na bongo ba simbela. Ba tumsu pe lo kwa ba sana na mwa niveau ese ba sana ope bongo. Eza na ba famille nyonso à l'exception ya famille ya mutu moko te. Mais nga na signa ko mema ba camarade nanga o nazaka na bango vrai et tout na kati ya famille nanga o ngai na ba famille na bango na koma te na mona te nga so na mona mama ma Gracia ezaka mukolo Gracia ba na mama ma Gracia ezaka mukolo Gracia ba na mama ma Gracia ezaka mukolo Gracia balaka ezaka mukolo Gracia balaka ni na kenda ko mona mama na ye nde ba présentanga ke mama na Gracia ye wana ezala te ke allo master yaka na ndako na yaka ezala te na mona ndako ya Gracia te na répéter rango a na réseaux sociaux. Alors c'est-à-dire to tambola na ki amitié ou ezaka vrai. Donc s'il s'agit na tout abordir maman j'ai Mac pardon na saka na téléphone moi connaissez la live s'il vous plaît maman. Ma j'ai Mac na ka na téléphone moi connaissez la live maman na pardon. Komela ngata message. Ma j'ai Mac merci beaucoup na moni déjà PayPal merci beaucoup. Komela ngaka na message pour téléphone moi connaissez la live. Donc voilà, na moni maman j'ai Mac merci beaucoup na moni PayPal merci. Donc voilà, c'est-à-dire que nazaki vrai envers mes amis. Alors, naki vrai nanga nazaki na bango. Naki vrai nanga ona fana ki na bango nyonso. Na l'accès bango famille nanga mobimba. Batu mususu ba finga koko nanga na réseaux sociaux. Ba yebi koko nanga te. Mais ça na parmi bato to tambola na bango to lia to mela na l'accès bango koko nanga yeyo. Koko nanga yeyo afanda ka koto azara koto parce que j'ai été vrai envers tous sauf personne. Et bon mona na makamba batu nyonso nga na zamba na réseaux sociaux. Bomona ndenge na côté la bango. Bomona ndenge na côté la bango. Na supprimer ma katika vira o. Ma katika vira bi ba supprimer ya o. Na na supprimer. Bobo zong c'est la ma katika vira plutôt maman j'aime Mac babi va supprimer maman j'aime Mac boso c'est la ngai na va supprimer s'il vous plaît nga zo mona mambele kafunate. Donc c'est-à-dire nazala ki vrai na batu nyonso. Alors bato nga nazaki na bango vrai na kansa ke naza vrai envers bango bazaki fausse envers moi et le prévenir na makambo grâce ya tango yaka awa je suis le seul o asima kolata ba casquette na ba pété ya robima na kati ya réseaux sociaux pour na koya ko défendre grâce. Na moment wana na koka na ngape ko défendre était parce que so bino ba insensé ba abonné o ba ko commenter yo muro lekisi
boyebi histoire te, moi je vais vous relater bien l'histoire. Grâce à l'écart d'émission ya Lekechu, abenga biso nyonso mikala na ye ba senti. Car le même mot employé na ba jael na ba yanana, ils appellent le même mot employé ka équipe au biso tozaka na ekirindika na émission ya Lekechu. Bato babanda YouTube kala ba yimam nazo loba. Grâce à Fana l'émission avec tu après avoir ko libala na ina panju a leka abenga biso nyonso ba mi kala na ye ba tuna ye vous êtes les amis na ba camarades na wana abi nous sommes pas les amis on est les collègues tout ça ba camarades té to kuta na mwa musala mais to banda ko kabola nyonso e bengami na ki amitié to komisa ki amitié na biso lokwa ki ndeko ozana lipa ya 100 francs bokabolongo na katikati bolena muninga bokufi penza la journée na mobima pe bozyo loko te mais grâce à tanga le karakuna alobaka peka même phrase o alobeli ba gel lelo bato bazana YouTube akala ba YouTube akala ba makambo nazolo ba po bata TikTok obino boye lelo bokoyeba makambo ote bata YouTube akala ne ba royeba grâce à Fana émission na aloba et les cas makambo na ye na panjwe ye ya première tour vidéo a panjwe fuita o panjwa tindela ka batu o aloba ke na grâce va se séparer ka ngamura o grâce a fandela na kati ya émission aleke tu bingi biso ba mikala na ye ke toza ba camarade te eza réseaux sociaux mute sangisi biso na leka na défendre likambo wana ngamura na défendre na tchaba pété na défendre grâce mais grâce a binga biso ba mikala pona makamuna ye biso to lobara ya biso ya lobara te tout ça là na moni no muta fanda la ngota sela ngwa analyse na moni mutafanda te asale lango analyse déjà ne kiri wana ndeto banda ko tambola mutabanda ko lesa muninga du 1er au 30 azalate na répéter ngo chaque jour azalate nga de nature naza muta délire ba fifisi wa ba yebi fifisi wa to kangami na tanga mukie a comprendre qui est moi ba te belo to kangami na mona tanga mukie ça ba Lekechu ba comprendre qui est moi nga azara muta délire si j'ai mon argent to ko partager ensemble on va manger on va boire ti eko sila na yebi ke mbongo na ngapele sili na komi à l'aise na zongi ndako c'est moi mais gracia to fana na ende to fana na ki amitié o to zala nango soki bino bo contribuer te pe o contribuer te so bino bo tche 100 francs te pe o tche 100 francs te à moins que nzamba sima mutema na mukolo moko andi makosombela te loko ya $20 na loba na bino ngo tout awa na ki amitié nga na sana grâce na lia $100 na été na loba ngwao $100 ezake muninga zwimbongo alobi ke ndanga banda ko yake na zu $15,000 selon yende banda ko yako yebete parce que na zu $15,000 par honorable atikala ko kabelanga ta $100 na edi kubo eteke master na kabelio mais batu nyonso ba na réseaux sociaux ba yebi débit ya ngana makama grâce ya libala na ndenge ngana sima na mikotisa na mutu awa na défenda ye na risque vie panja loba ngaki na okangiso pona mama grâce pona kota likamba libala oya batbake tina civil makambo l'été yebinga na kota ngo na sima na lata ba casquette wana pona ko défendre grâce pe ezali kam ezali tellement risqué na boyaka ya Myriam a poussé nga bi okokote la grâce parce que grâce à sa camarade na yo au fanda ki mate fo kote la ye na benga grâce ngabi master pesa nga position wana grâce na maman na ba en hôpital bino so boye ba grâce te bato besoin recommander yo moura posa moi mabe moura za faux boye na expliquer bino ki grâce bino bato boye lelo na TikTok boye makambo le karaté avant na kota na dossier nga na yeli lelo na expliquer bino makambo le kara na kata TikTok et na kata YouTube nga na zala na grâce ya maman na bango na hôpital nga na zo kote la grâce ya na bebala na malika parce que audio et bima na confia grâce audio wana ko bimisa ngote yo kama mndenge zo leka na bebana na malika po na grâce na maman na bango na hôpital ngai na bengi grâce na okiki maman bango na hôpital na s'inquiéter ka lokwa muninga nyoso to partager parce que grâce a yebe pa biso nga na zo problème à voyage ba esko kanga mon à voyage il faut kana voyager na kenda ti aéroport ba pesa nga faux visa na koma na aéroport et simbité na somba babiloko ndenge za ozoke voyage obi ko ke voyage libelo somba ba mbisi na yo babiloko ebele o kende ko ke bandela ngo via sika ton na koma simbité il fallait que tozonga pa maman c'est la biso ba démarche to kende ko kangaye apesa biso mbongo na zonga na babiloko na nga na benga grâce na lala libanda na porte anda ko maman na kima butu donc pour dire que amitié za ki sincère pas nanga OK amitié zala ki sincère et pas nanga
grâce à yana tongo o mona ki ozobenga muninga ozuli kambo ozobenga muninga ngana zozo ba problème na obenga muninga grâce tonga koto hôpital na mama bango na yoka ki koto hôpital parce que Sarah Tola celle bango acharnement na réseaux sociaux. Sarah Tola ayoki sa mama ba grâce ko lela na kati ya réseaux sociaux mama ba grâce ayoka audio na ye o Sarah Tola balo a balancer na kati ya réseaux sociaux ndenge mama wana zotonga grâce kazaka sirène bande ko la émission na grâce sur place mama na tanga yoki bongo akweya akenda ko se retrouver na ngaliema mana koma lisolana na yoka ngo pa batu mususu grâce a betelenga ngo na matoi na yete na benga grâce tanke muninga malamu allo master bosa wapi expliquer nga na kotala yo grâce a boya apesa nga adresse te place au keno kotala ye ayebisa nga kaka mama zano na alobani azano na soins intensifs ceux qui place ni nga alobaka wana na ba pesi biso chambre te so ba pesi biso chambre au découvrir baninga si mama ba pesa chambre grâce à tikala ko pesa ngai numéro à chambre na bango te na keno kotala ye ngai na yo ko yeba l'époque na banda fanda pa biso et osala ke na ko zwa ndaku mukola liboso na zwa ndaku na vie muta liboso na benga grâce allo master na zwi ndaku na zwa ndaku na journée mo nga na luka ndaku teke o luki ndaku lelo lobi kuna tenga luka ndaku na muki na tongo tina koma 12h na yo ko zwa ndaku na benga muta liboso grâce ngabi master na zwi ndaku ndeza boso nzamba sunga na fin du mois na oso madame tukambala moko abisinga master félicitations et tout mais na bisina na yemba la molo kwanda kongo eza vide bat bazati na obanda misala ndako et les kalobi grâce na mama la bango na hôpital la bengi oza wapi na bisina place ba osa misala ndako ayati na ndako place ngi bando osa misala nga ndako mais nga mama bango na hôpital na bengi na loba na kende ko luka place basana ke kotala balakisanga te OK. Et ko sala ke mukolo grâce à yaka to fandi amoni place ngala zwa kindako mura ndako kitoko et tout osupe place na yo moko to beti sur to seki et les kabaninga grâce à ke lobi na ngoma gali Congo la salle émission ayo beta li sola ndako na télévision mura nde azana da azinda ku ba fana mutu tel boye na sala surpris mutali boso na informa na vie ezara grâce sans compter manga muso ezaki oki lisolo ebimi kuna na beti solo ozo s'inquiéter mais lisolo na solo kaka na mutu moko boye na solo kaka na mutu moko boye komi kuna ndeni le quoi pe ba preuve sur ezakete na boya ko s'attaquer na grâce na minute wana na salela ki kombo ya au nom de l'amitié na salela ki kombo ya au nom de l'amitié parce que na yebi ko entretenir amitié nga soki na beba ni na mutu fo boye ba ke mutu ana pa na nga za mabe nga na beba na batu na facilité te o moni muno nyo sona ya otela bino na réseaux sociaux na vie normale bo na zala bongo te bato bazala na vie normale ba yebi na loba na okutu te na kokrape ba problème te nga ata boyelinga ke o mutu batonga ki pona tuni sa weza passe nga na tuni sa batu makambu te soko moni na sandi yo seke ko na tondi yo na meli yo penza na melio etondi na suki nga de nature na kipa makamba ba tuté na bato pe to sana ba 7 ans d'amitié ba 8 ans d'amitié ba to lokwa ba barezi to sana bango ba 8 ans d'amitié to bana ba barezi kala to mata ke kité zongi to grangeant entre nous parce que na yebi ko fana na ba na yebi savoir vivre soko moni ngana mutu to bebani et yeti na réseaux sociaux allez-y comprendre mutuana elema mabe bino bato bozo kote la grâce ya boyana bana pesa bino siko ki mabe ya grâce à lelo pour comprendre na bani na première point ya Fifi Siwa grâce à sa camarade à Fifi à l'époque les Kardashian bakabwani les Kardashian ke deka grâce à tika na Fifi bakenda ba ngola ba ngomi balé balala ba chambre moko bakenda ko beta ba boss ba matolo OK. Fifi P azaki à l'époque na mobile ne pe à son âme chèque marginal azo tambola na grâce azo tambu sa grâce azo l'accès au koto sala ba grâce ba Fifi bazo pesa pe opportunité ko ke ko luka ba boss pe ba kabele mbongo mais grâce bocha ba like bata YouTube bocha ba like so ezo kata se ke bolo like te pour nga pa na connexion zo ma vers l'ex que connexion za bien donc bocha ba like so ete boké na TikTok pour na TikTok bat bola ndango pe na bien bocha ba like mais grâce à l'écran émission à Fandaka ayebisa biso ke Fifi a pesa mobile sida pa bomaye
Bwana banda ozongi sabino muke muke po lelo normal na clasher nanga ya kanda te na clasher le bino esengo pona la sabino ke mutu bolingo bokote la bobimisa sainte na kata réseaux sociaux ana sainteté ane ka hypocrite ba hypocrite balinga ba bimisa ba malamu ba bimisa batu musu batu mabe na opesa bino ba détail ozo la kaza hypocrite fifio batambola na yé grâce soka yekola ko poussa eza pona chege marginal pe à son âme azaka mobile ya fifi alakisa grâce ko poussa. Mais grâce à Fana émission Mike Lokamba, ayebi sara biso ke Fifi a pesaka ye mobile ya sida. Fifi a pesé mobile ya sida pour abomaye. Biso nyonso dans l'époque tozo loba pe na Fifi te to démarrer na be mission kende mate kité zonga. Mais après to mona grâce na Fifi bazonga na qui a métier matié kité zongi. Ya muto a raté ko bomo na vie bo sala sua qui a métier. Muto a raté kopeso mobala sida na vie po yo kufa lingi bonheur na yo te bozonga na suna ki amitié ce bozonga na ki amitié c'est-à-dire muto na zaki malamu yondo zaki mbuma mabe po malgré salir réputation na ye malgré au salir honneur na ye na réseaux sociaux mais andimi ko zonga na bolie bo meli premier point na côté la Karine te parce que bino so boyebi ke ngana Karine to solo la te ngana Karine to sala kutu ba jete ke o batu musu ba solo na WhatsApp ba sali ba jena réseaux sociaux ba ye comme ya solo ngana Karine to solo la te e kena mabe to solo la te na komba nzambe na ngaza likolo na zana numéro Karine te na so wana Karine te mais Karine wana afani sa grâce na ndaku na ye to yebi makambo eleka to okape makambo Karine alobaka ata biso so to san charna na Karine parce que Karine aze le mama be o asa ke réseaux sociaux beba mais to zonga nanu aza muto afani sa grâce na ndaku na ye to yoka masolo Karine relata biso na kata réseaux sociaux biso so to za ba témoin to yoka yango mais le quoi ka to linga Karine te lokola ka to linga Karine te to démarra ye mais biso mo au fond de nous na ndenge to fanda na grâce makamusu Karine alobaka biso mo na mitema na biso témoin to pesa yango raison ngai personnellement na pesa yango raison à 100% grâce à Zelema mabe grâce à Zelema mabe mais lokola ka to linga Karine te biso nyonso so to sa live ya ko démarrer Karine to bosana ke batu musu pe baza mabe au photo exposera na réseaux sociaux to loba yango te entre parenthèses na esiko na likambo o eza penza cher yango nga na ye siko awa bo traiter nga hypocrite jaloux yo moura jaloux yo moura boye yo moure loko yo moura boye na fandika na talibino nga moura boye nga bando fa na grâce la famille na $100 na nga na obenga lo grâce to bima na bando ta coûté que grâce à ya kapenda pe a inventé que moura na $10,000 na $15,000 ba kabelinga moura na za boye na bando ta na ngango te na obenga eto bimi to staffé butu nyonso ne kirindika ba yebi mamna oloba na koseli mutu likambo te parce que nazaki na amour sincère nga na benga grâce une fois na tourner nga bi masa makambo États-Unis basala ngonde nini bwana yebisa bino ke moninga pena za mutu mutema mabe alingi bino bo avancer te yeb aza toujours likolo nazana mbongo na maboko na tourner master makambo États-Unis basala ngonde nini ya omoni ba rando musu na réseaux sociaux to ofinga to bambana to yebi mitema moko na moko to yeba ni pena kitoko grâce à bambela nga makamilai fo sala boye fo zongi sa boye fo matisa boye fo nga moto na yoki bonjo telemi nga bia bo makama posséder munene boye fo sala boye mais dernièrement quand va voyager Sarah Bengangai allo moura oza bien na dossier États-Unis za awa so oza partant Sarah za États-Unis so oza partant ngai tindelanga photo na yo kende obimisa permis de conduire tindelanga songa na Kinshasa 2 mois ebele to kota ambassade aux États-Unis mais il y a $2,000 Saraka obomona na Sarah to la oyo écoutanga de ana makamnanga voyage
écoutant des na voyage dans sala na banika ko barrer ah te kende bo abengi atinga pena numéro kende pa mutu boye kende ko bimisa permis sala boy ka sa robo mona o bocha ba like s'il vous plaît bata YouTube bocha ba like s'il vous plaît like pour to stabiliser connexion to comme déjà 1000 personnes en ligne bocha ba like s'il vous plaît bata YouTube bocha ba like ayi singa sala boy kende ba bimisa le permis de conduite sala boy na balance Sarah mais Sarah yeb sanka $2000 bi 2000 kaka tonga na na continue ambassade aux visa il va déjà viser États-Unis sur zuango au komi na permis nyo sur linga nyo sur koti na fana na talenga bi Sarah 2000 kaka ya pamba na raisonner makamu grâce à yebisa nganga bi bon le quoi dernier na objectif nanga makamba Sarah na balance ngo na tyango na motema te et osaki na kutana na Tony Koko une fois na butu na Oshwe bazakana ya omba potongo Tony Koko abetela nga li solo ndenge grâce à kende États-Unis donc même marché au Sarah yelanga même marché au Tony Koko yelaka grâce ya ayibisingai kutu festival amwezo ya sokoza na $1000 siko pesinga na koti sikombo na yo to bandi dossier soki au côté ambassade et que visé bimi au baxé biso $1000 ça fait 2000 makasi na bien na okaka makasi na bien na okaka na fana na talanga bi grâce ya to fana kana na tuna epo na dossier États-Unis makambo ya yebisanga na onga na zo yoka deux choses différentes c'est que tozala ki amitié fausse nyonso na bino bata réseaux sociaux boye bangote na mela na nkesa na répéter que na sala ki amitié na grato sali 4 ans d'amitié na 4 ans d'amitié na bitumba nino ngamu na bundeli ete bitumba nini ongamura na bundele te bino bata TikTok kuduwe na bino lobi awa na ki 4 ya ki amitié na bundela grâce makasi na réseaux sociaux mais na zana yoki grâce à fana ki na restaurant Lekechu atonga kiyo wana siri wana à l'époque na Lekechu tozo kanate grâce à ça ki na restaurant Lekechu atonga kiyo na yo kaka mela kaka so bitumba grâce na réseaux sociaux na ye na défendre ye ngama kamnanga ya na réseaux sociaux awa boyoka grâce sika fongola mbanga na ete afandaka atako poster ata pamba pona nga na réseaux sociaux grâce à yakate na bunda bitumana nga moko mate kite zonga bato à l'époque ba yebi YouTube ba yebi bata TikTok obino boyebi te na zonga makambo simate bitumba nga na réseaux sociaux mate kite zongi bato ba fandelinga be mission et tout grâce à ta poster pamba a postaté mais j'étais le seul vrai o azaki na réseaux sociaux o bande ko asime na ba bêtise baninga nyonso ba rejeter na minute wana baninga nyonso so ba moni ke mabeza ba ko rejeter ngai yoyo j'étais là pour na protéger ye moi makambu na ina Brian et Mate kite zonga va ba préparer libala makamba coach e bimi na kosa Brian na porta garère kosa Brian Marie-Laure moi ka témoin bo bimisa Marie-Laure moi ka les news de star ko témoigner na benga Marie-Laure moi ka to beta histoire ezo ko ma base tozo ba ke to sa ki base yo kota live sala boy met yo yebi ke grâce à muto na biso likamo na beta les vrai tala pour na protéger azana mobile na munition na hôtel mobile na ye azolinga bala ye so likambo e beti mabe Marie-Laure to perdre libala ngamura bo benga Marie-Laure na kosele mutu ngambute mamna loba awa na lala na grâce na Brian na hôtel na Tenazia bato bana kisasa boke retourna na Tenazia grâce azana mobile na hôtel to lala na bango parce que likambo ya coach ezaka somo e ningisa réseaux sociaux moyena zongeza ndako ezate grâce à Kanganga to lala na hôtel wana ngai na mobile na hôtel moko chambre nini moko bon balali na chambre ngana lali na salon malile Kanganga kuna butu Brian aya ko finikanga azui dra na kata chambre na bango aya ko finikanga na kiti sika na lala na salon tout ça les avec pour nous protéger comme ya amitié mais pas na ngai ki amitié nezaki na fausse ngali kam ngai ko koma boy grâce au kene ko boma ngai ndebo mona nga na mele belé likam nangé koma boy grâce au tonga ngona ndenga mabeba to yo betela ngaka li solo grâce à lobaki boy pona yo kuto salaka boye yo kutu boye na bomba nyoso wana na mela na yo kaka na mela nazaki muto na bango ngana chape na bomba makambu poto zaka bien mettons na komi na niveau na sanza na moni ke na kokite na suki na eko sanza na yo bimisa na lobo na kukai ko loba
parce que boyebi o efana na motema na ngate boyebi o efana na motema na ngate tina na sa émission na loba boyebi te bino boyaka ko juger batuna ba commentaire boyaka ko commenter na ba commentaire boyebi yango te ngana kena Dubai na grâce na beta dali solane sina loba ngo déjà inutile kutuna répéter ngo batu musu ba lo balikamba Dubai déjà na loba ke Dubai ezara bien nga moko nga so na bénéficier na Dubai ba grâce ezara ba futela nga hôtel pour ba loira suite na suite na nga pe na zara na kati elo ba futela nga ngona na kolia na biso me na futa ba bien nga moko na boya ko trahir ye ayebi makambo Brian na sala ka ba bunda na Brian na kata chambre ayebi na bimisa likambo wana te na boya ko trahir na kombo ya kiamitié mais grâce pendant que rofana na batu ba ozo seka sirkomo na ngana sujet na ezozonga mais ngana zo protéger OK na ndima ko risque ko beba na malika o na yeba avant grâce na yebi malika bien na yebi mabena malamu na yebi koto azana ba défaut na yebi pe koto azana ba défaut te likambo pe na yebi ke zape bongo te na yebi ke likambo pe tiezo ya na réseaux sociaux ezana ngo pe bongo te mais vikarake azaki muto na zaki na ye na lingaki mingi to bomi pe ka malika pona ko ndima kalika mango pe ezwaka en plaire mais grâce à mon tout na yebi ke zaki pe bongo te OK donc tant boyaka na ba commentaire faut pas fana na kimia nga za zoba tenga biba na batu pamba pamba te batu nyoso ba fana na ba yebi nga na beba na batu pamba pamba te batu nyoso bokuta na bango guerre na internet o esi la raté bomona to sana na bango esa ba guerre mo ya kala nga pe na zanga nga pete na kota ka bi kote la nga mutu nyoso fana na entourage nga na beba na batu pamba pamba te esa passe pour moi na beba na mutu esa passe et lelo te okoma siko na poto komeli na ngana saka moi parenthèse ali solo muke pona komi sabino qui est grâce OK toye siko lelo makambu nyonso ezoleka na réseaux sociaux bino bato bozo okomatike boza ba jala grâce bomono étrange comment grâce à faire une émission avec Ketchuti afinga pe biso ne kirindika ke toza ba mikala na yeti boyebi ngoto boyebi ngote le bomoni makambo est étrange pour ba jali bazo déclarer ba finga mo ba sendi le bomoni makambo est comme étrange et comme jalousie hein le bolingi boy bercer le kamboyo bo comme si on peut boy bercer ango yaya toyebani na réseaux sociaux nyonso ba le la grâce na réseaux sociaux ba kosela tene lo monte tout le monde sait tout le monde a yebi na réseaux sociaux mutu moko ta kosela grâce likambo na kata réseaux sociaux aw toyebani très très bien lelo linge koma ke grâce à ça mon santo mais bobo sen ke sere kirindika batu pe botomboka na ba commentaire que grâce à fingi ba ninga na ye kuna a fingi bango ba mikala à l'époque tanga balani na Brian bobo sani aleka émission le que tu as finga que toza famille te batunde boza famille abi toza famille te soki ni ba mikala à ça l'émission et choka batu basala très décis et lelo ba gel ba déclarer parce que grâce à fingi bango pe ba senti bino bolingo comme ça on a terme que ba jalouser grâce ce qui bino boye ba grâce grâce à ça les loko muto jalouser te azaka quoi bato nyonso ndenge ba vivre ka so nza ba peso moyen ma coquine na oui aza bongo aza teke aza spécialité grâce na Kinshasa c'est loko te aza loko te biso nzo to se tracasser ne pe grâce à se tracasser ka to la la banzala to la lipe banzala to kuta pe place mo mbongo pe osomba bière ezate mbongo pe olie ezate botala ni bobeti masolo maso e kauki bokabwani oui asa normal muto ko jalouser te bato ba jalouser ça bato oyo ba atonga ba partement ça ba mituka ba parents na ba voyager ba matrikité zongi les preuves ané pour vous dire que grâce à ça muto normal ba ndeko grâce ba na Kinshasa grâce à ça il a bino poto matala na awa ndeko nini o grâce à bengisa to ndeko nini o grâce à tinda poto azate pour dire qu'ils vivre normal des bâtiments se vivre alors muto ko jalouser azate so stimbra déjà $100 na yo o jalouser grâce pourquoi ndeti ngana zana ba BBC Congo ba so mikoleleke leki mura code ye na zona mbona ngana YouTube na ko jalouser grâce pourquoi et puis ngape moi mobali o ya ko sala na vinga na ko sala ngote na ko jalouser pourquoi OK allez toye ce qu'on a histoire bolibo comme ça so grâce mo santo poanini poani bolibo comme ça grâce mo santo tonto bete mino que grâce à Panza Fali ça on ba bima bino so boyena ba commentaire ke botomboki oh botomboki lini botomboki ni sama moya banda koloba banda kala
Mais grâce c'est pas à warioté, toi qui pas été à la famille, toi ça bien grâce à warioté. Grâce à ça warioté, place ignorance grâce à les carapanzara makita, so boyebite grâce à ça warioté, grâce à spiritas, grâce à mon héritier. Les lobby ba wario mususu boya ko commenter bino bozo jalouser te boyebi grâce te, muto ko jalouser grâce à ça, grâce à warioté. So ala tele bino casquette à qui wario lelo, ezaka semblant, et c'est par intérêt, grâce à ça warioté, grâce à spiritas. Bino boyebi ba héros biso donc la héritier. Toi qui nous fan de l'héritier ba 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout ça qui nous Roland héritier. Bino boyebi yango. Grâce à ça fanatique numéro 00 héritier, à ça warrior te. Grâce à quoi on a niveau ya ko folé héritier misu. Héritier bon bon naka héritier. Naka mo kutu ndeba ba ke misi ça et tout est quota. Grâce à folé là héritier misu na beta li solo ba témoin bazar. Ba ya lima bazar sera on habite so ba oyeba ba témoin belé bazali. To kena répétition héritier na ndaku. To koma wana en pleine grâce à tuko bala. A commencer ba mission na ya dîner confidentiel. To comme un héritage sobeta masolo ya voyage, faut voyager et tout. To ça qui on a sobeta quand les héritage ça na batalinga ko beta masolo et tout pour c'est que ça va tout. Ah beta sonné que faut voyager et tout. Grâce à faut l'héritier misu. Et ça héritier to voyager na biso mais manonga ko tanga pe na liste. Héritier c'est pas de problème. Pas de problème en tout cas. Au côté na yo pas de problème. So affolé abano folé ce que folé ce que non folé sécurité miso héritier sabi ngai ngana mona roza ka leki nanga mam na oloba na koseli mutu te fifi si waza témoin aya ko témoigner na ko tiela bino lelo ba témoin po bino bokanisa kwa mam na kosa na ko tiela bino ba témoin fifi si waza témoin ko témoigner héritier ebisa grâce abi ngana mona ko lokwa leki nanga na mona ko lokwa leki do yo makanisona ko tsaka ngona mutu te ko tsaka ngona mutu na yote ko tsaka ngona mutu te. Omoni héritier zongi sai penza habite yo na mona ko lokwa leki nanga o chama mona mutu te serana azotambola na garçon na o comme o azana majabu ya réalisateur azaka réalisateur émission na ya dîner confidentiel les lobby no bolingo bo zo grâce bo tele mise bo comme c'est sainte grâce à la sainteté azaka mutu normal ko abiso soto sumu karto za na sentiment nzoto to za na sentiment masumu. Combien de bateaux grâce à blesser na vie. Combien de bateaux? Est-ce que ngana muta liboso na banana grâce na vie? Pour ni bateau nyonso ba banana grâce ti lelo bazala bango ensemble été. Pour ni bateau nyonso ba banana grâce na vie ti lelo bazala bango ensemble été. Ba Fifi bazala na grâce avant ngati. Ba Josepha Chako bazala na grâce avant ngati. Boyebi ngoto boyebi ngote. Hein? Ba Malika wana nakuta ba ona ba grâce ti. Eh, so boyebi histoire te boyena bete la bino. Na kuta bango famba avant bang ngana kuta bango na ba grâce na ya après mais bakabona pourquoi est-ce que na batu nyonso bakabona na grâce na batu wana nyonso ba mabe ngana fréquenté Fifi ka dernièrement awa ka mikolo kaka awa ya suka na fréquenté Fifi to bebanité oyo ki pe likamute Fifi pa tika bete pe batu teke ayoka ki mura zo tonga ya yoka ngote aya bo bete la lo bango pété pour ezala pété. Mais pourquoi bango ba beba na ce qu'on a grâce? Pour ngapi batu nyonso grâce à beba na bango ngana fréquenter tout le monde. Na fréquenter équipe nationale, na fréquenter Fifi, na fréquenter ba Josepha batu nyonso na fréquenter. Ba ko beta mabe na ngaba mata na ba live ba ko témoigner que muro za mona mabe ba ya ba mata. Bango nyonso ba ya wa awa batu nyonso grâce à beba na bango ba ya. Ba ko lobati. Donc batwana nyonso bino bolingo présenter biso na mokili ke batwana nyonso ba mitema mabe grâce ka mta motema malama na étoile bat ba bundise. Hein? Afin de la Fifi awa alinga tia batu ne rare que Fifi a pese mobala sida et to lal to la muke leki ye wana na Fifi bazongani. Bongo bato bakotaka makambo wana. Bato bakotaka makambo wana ke Fifi a pese grâce mobala sida ba démarrer Fifi. Bato wana to benga bongo banani. Au moins que grâce à Tchara on est rare. Grâce à Tchara on est rare. Mais ayebi le pourquoi ko kabona na Fifi, ayebi hango. Ayebi muto ya simbaka. Ayebi. Pour ça que na Fifi bakabwana. Et bon ba Josepha to lobanini, bakabwana ba Josepha pourquoi? Pour na Josepha ba solo ka lobi awati. Grâce na Josepha ba solo ka lobi na makamna banga ba rena. Ka lobi awati. Na Josepha bakabwana pour anini. Joseph Papa Bolo Baké, Joseph Papa Kazari Ntumabe.
Na Gloria basolo ka Gloria qui poto. Pour Gloria comme une maman a changé d'un statut na ya vie. Basolo ka pour Gloria qui poto. Bolingo bobi c'est sûr que na Gloria ti ba beba na Gloria pas ça kama be. Hein? Bolingo bobi c'est sûr que batona nyoso ba kama be. Grâce à moi malamu na réseaux sociaux. To longa na Karine pour Karine to yina réseaux sociaux bobimba. Karine pena na réseaux sociaux to lingaka te. Ah te to linga Karine te to boya ye na réseaux sociaux mo biso to lingaka ye te mwana mabendoki. To longoli ye. Batu nyonso batikali wano babebana na grâce. Grâce ka moi malamu bomba mabe. Dernièrement ah ti grâce bazo ti grâce azo ya poto ayena fifi baloba na soutien. Mais qui amitié zonga qui penda au pesi mbomba boy to lala libana to mela to sali nyonso to ko sala. Mais ti grâce à bazo kabana yena fifi ba yo kanate. Botu na so ba yo kanate po ani akenda ko tonga fifi. Biso nyonso to kena ko lia na ndaka fifi chaque jour. Fifi alambela biso po fifi alinga rangita. Akolamba ba makoso na ekuna ba mipandi bazo sala absombeli biso boari masanga na congélateur to so kene ko lia to so passer ba butu nyonso pa fifi ti tongo. Poto lingana biso ko beta masolo to so mela to so beta biso masolo. Grâce à qui on parvenu ko tonga fifi que fifi azarane lo côté mtaboko la fifi. Est-ce que mutabongo kaka yo kaka baninga yo boko la baninga ezape sangwa banoko ko panza biso pa baleketu. Bango baza ba bilo côté ngam na boko la bango ngam na simara na ba staff. To yo kangwa ba jeli ba lobangwa na ba émission. So ya na kana na fifi ba beba nelini na minute yo. Bato ana so ba mabe. Les lobbies de Bolingo tombent la grâce pour bimisser mon malam. Grâce à comment église au milieu du village. Les lots tanga coûte na sa mission moro. Na clash ta fallu oui c'est normal. Na clash ta fait oui c'est normal. Grâce à comment milieu de église au milieu du village. Grâce pour que nous les missions à faire et mission bon mon écota te créer ba problème papa. Grâce à ça hypocrite hein. Grâce à ça continuer la vie. Ndama do bamba pour na obando subir ba humiliation. Grâce à Kena Rola na Tracy Eleza pour pas passer une mission à faire. C'est grâce d'abord à ça. Ti maramba fallait zo ya bwezo matezo pe. Ti maramba fallait zo ya bwezo matezo pe. Ti maramba fallait zo ya bwezo matezo pe là. Grâce à ça li solo abeta ngo ya solo vrai mutako sele maramba zati na komba nzamba za likolo. Na komba nzamba za likolo grâce à beta li solo kalala na fali. Mais grâce à un numéro falité. Grâce à ça numéro falité grâce na fali ba solo raté grâce à cause sarabatu kibala na fali fifi si wa témoin na chef fifi témoin na komba nzamba za likolo so na kosi fifi si wa ya ko démentir so ki na kosi fifi si wa ya ko démentir grâce à lobana biso kalala na fali et ça peut de même ninga ngaka kosi kalala na héritier so ki kutu ya mukolo héritier nga na zalaka te ninga na lobaki grâce na héritier balala mais héritier lobaki toi tu es ma petite sœur je peux pas na zora ole kinanga ko fole no ba miso na te na komba nzabe batu na ko tcha ba témoin belo bazana ndako héritier na ko tcha bango awa ndé grâce ba ko fole héritier miso oh là c'est héritier miso mais moi non été ba push ba c'était yo ko fela nga ba bloko te nga mona ko petite sœur nanga na mona ko petite sœur nanga ko sela nga ba bloko te eza ndenge na nga panza ba leader sango ti bo mona ya sala émission na faire Tracy Eleza lala ngana kanga na Tracy Eleza na Aldar na 0R Aldar région nge kanga na R asuka. OK c'est l'émission na faire après lobby na kanga na Tracy Eleza lokwa lelo na Aldar. Ba si suko lia ba okende suko na Tracy Eleza. Ponga na yebi ke na ba R on a soto kutana grâce to ke na maman ngita biso poto na place na biso moto na rofanda to si saka ba ngonga nyoso ah masa to kete ote na si solo maman na sala na Tracy Eleza Aldar ezo kanga déjà. Lobby non to yoka ki grâce à la na Tracy pour que nous koleka émission ya dîner confidentiel ya leka na ferré Tracy ala la ye mais to la muki abaluke li ferré ka pamba boy abaluke li ferré ka pamba boy bou ya papa c'est ça apparence église au milieu du village fifi si wa témoin combien de fois grâce à zo finga nana ketchup biso to zo telemela ye grâce o ka bozo mona grâce o bo commissaire moi malamu mo santu fallait lingara nana ketchup ité maram na kosa na kosa mutu te ba fifi si wa baza témoin na tipe na lelo ba témoin po bo mona maram na kosa ezate ba témoin na tieso na kosa bo maram ba bima ba ko démentir que muro kosi fallait lingara nana te mobali nini yango o zakana mwasi na oboye place yo kenda représenter to tikraye à ça ça débat ya mwasi ya Davido comment mwasi ya Davido on a dem
tala Davido nanga sala moi c'est pas surprise ta Davido a sala raye nana kaka ko sinape mobile mukoni mobile ko sinape grâce na kosele makambute po bino lokole bolingo comme ça mutu ana comme plus sainte que batu nyonso bana réseaux sociaux na oloba siko lelo na bi bordir en désordre bon mona Gims na dem te Gims alaxera dem bolingo Gims alaxera pe la bolingo tozo mona boye azo filmer mais nana ka ko filmer mobile mobile alaxera bolingo te mobile alaxera bolingo te to mona ngwa biso nyonso fifi aza témoin fifi ya kokosa fifi ya koloba songa na koseli makabo abeta lisola biso sotoza à l'époque toke ufana na nganda fifi Nanganda fifi kuna côté ya comment on dit place hérité bando répéter na kala na TGV comment on dit ah na bossa na Grand Kasai wana debe ko matekite zongi debe ko matekite zongi eh bata YouTube bocha ba like bata YouTube s'il vous plaît bocha ba like ko 1400 personnes en ligne atabino mo ta like ezate kitoko te vidéo bando kale karati bocha ba like bata YouTube po boye denga pona loba bien bocha ba like s'il vous plaît bocha ba like eh nana ba sina pareil te yeka ko sinape mobali ko la na mobile pes non sazali grâce à bando linga falite liwa ya grâce c'est héritier tout le monde a yebi que grâce à la spiritas liwa ya grâce c'est héritier na obeta lisolo na kose mutute héritier za témoin grâce à folie héritier misu na ndaku na yede ba ok ko senga misu ya dîner confidentiel héritier zo beta sur la voyage grâce à zo folie misu héritier bi na zo ko petite sœur nanga yo na zo ko petite sœur na ko sali kamwana na yote pour bimana et pour ça les missions à faire il a fallu Tracy et les ala yé na kose Tracy et les amakamte Tracy et les aya ko loba so na kose les makamuto so no tanga komba muto na kosa marambote na kose li mutu maramboate ya on a yebisa bino boye ba grâce ko le kabisote po bo fana na yete bo lia na yete bo milana yete bo bi comportement na yete o afficher bino na réseaux sociaux et comportement mususu eza o azarana batute comment mutu moko bela bato nyonso boye boza na problème na bango donc yo bato na nyonso ba mabe ba jalousaka yo po but so bo lobi Joseph chaque jalouser grâce boye bisanga na contexte pe na point za nini po Joseph azaka déjà madame kuna na kala na bango kuna na les Kardashians Joseph abwaka ndaku abwaka mutuka makamu nyonso to mona ka bando monto mona bateri relata so panza bambongo bolo ba ke Joseph jalouser grâce po na nini bo expliquer nga bo pesanga ba point po bino koma ke po aza madame na bino yon bo jalousaka ye ya Joseph jalouser na nini kasi ya Joseph jalouser na nini hein oyebi muto ba jalousaka ezake yo zo simbelo rote bomona ya simbaka biso to bandoke pas fifi aza bato ba yebi fifi ndako fifi eza fete ya ngoma oyebi opera fala yemba ale fete ya ngoma eza ndako fifi okokuta masanga na congélateur ba sopiango otuni mastango sopiango na fete yo to sopika pona biso to ya komela et pas fifi za bongo biloko na congélateur ba lamba ka 2 heures eza bo mela masanga ba la musi ba bonne bo la muka bo sa biloko ba sa biloko na ba 2 heures na ba 3 heures ba bazo lia tozo mela tozo beta masolo to sekiti ba 6 heures 8 heures 10 heures bo kabwani ndako fifi mais grâce à kenako tonga fifi a lobi ke o fifi azaka ne loko te ngam na lesta raye nazo kabele kutu ba $50 ba $100 fifi ayo ko na matoi na ye soki atanga na loba ki balinga ba loba ke mura yo za mona mabe yo mtozo panza batu fifi ayo ka aza place akena ko yokela ngo aya ko mata so nazo kosele makambu bo benga bo tagge fifi ko mata so nazo kosele makambu fifi aza place ayo kango aya betela ngali sona ebise oyoki loko oyo ko na mnoka batu mususu se mie peut-être ngaso na loba na yo ngolo ba kete mura okoso ngo panza na grâce pour kuta biso mais place oke oyokela ngo gloire à Dieu. Yvette Kalomba defa grâce Périque. Grâce à Mema et Sango partout. Tina poto ba que Yvette a defa grâce Périque a foot raté. Mais Yvette a ça Québec na fifi chaque jour ba bimaka. Azo ko refoot à Périque té. Ya tout ça batuko.
toza batuti bato wana nyonso wana kaka wana nyonso bazaka mabe na grâce kaka mwana malamu grâce kaka mwana malamu te yaya toza no bien ti bango nyonso na bagele bandoki rofanda chaque jour pa ya nana bakina rolia bamelaka bazozila concert à rien na bayoka nani bakotia na liste na bango ya diplôme d'état bamelaka bazokabola ba cigarette o ameli bouteille masanga tiki akati ndambo apesi muninga mela bazaki na solidarité koma ka tombo ye poto ale baninga bakomi mabe bakomi ba sitoche bakomi ba sendi yo komi ba madame likolo na bango grâce na fali ba solo la wapi te boya to solo la bien grâce na fali ba solo la wapi grâce na fali bazana ki bata na numéro ba téléphone grâce na fali bata na numéro ba téléphone grâce na fali ba solo la wapi eloko banda ko shokinga na ki ya métier yo ota likambu o muninga okosa yo mais on dit makaka ça choque ota lisko yo yela kay makamno ya vie ya vrai o se confiera na ye o ye pe leli em soupe na likambu mais ye so comme na likambu na jo ko kosa yo ota lipino lobi o ya kosi o yo akosi likambo ko yo kango ka bweza mensonge pire lukuta grâce so akoti na sentir afali ka mikolo grâce azata la ba numéro mutu mote ya ba fali awa eza ba sule ka uka eza la ba nana azata numéro mutu mote grâce otu ko senga numéro si na bose ko lisolo ngo senga numéro sule pas ça na honi nango asenga numéro sule anya ça na honi nzambe ngana bosa ni ku du solo ngo grâce azata la mutu moko ta na contact na makambo ba fali na koti yango po bino ba wario ba libo comme ça grâce mon centre yango na koti place wana pona tali sabino ki est grâce abandi ko panza fali sango lelo te bino so boyebi yango ka lelo ngana ko betela bino ba fifi ba yebi grâce abandi ko panza fali sango lelo te grâce pona ye mibali nyonso sango basa mibali na ye mais biso nyonso to yebi que o eza lukuta ba barezi baza ba témoin ya ba masola lukuta belé grâce à ça biso ba chantage et la ba fifi baza ba témoin soko yebi grâce te na vie okoyiba po simbi kisi wana ndeza grâce okoyiba po simbi kisi pena ba yibi so yiba grâce à influence po yibo ko mo yibi soko yiko koyiba te o kotinda kwa ngango simbi kisi parce que influence na ndenge moya mabe ko muto bando fana ba ninga na influence bongo oyebi ko biso nyonso nde tozaka boye tosala na réseaux sociaux toyebi bato to influenceaka to influencer ba oya biso te to influencer ba oya ya libanda otalika o mutu mwa libanda loko azwa oda to na réseaux sociaux tika na influencer ye so moni muninga zo influencer bato bazana biye na entourage na zo influencer bango bo se méfier na mutu wana za mutu mabe bo se méfier na mutu wana za mutu mabe ba influencera entourage na yo te ba influencera batalibanda pour pesa bango ke boza fort ekiri na bino boza fort boza level mais so moni mutu ekiri na bino azo influencer bino mutu mabe osimisa bino touche osimisa bino kisi lelo likamba popol kozwa plaire ten ngai ti siko na ko ndima te ke grâce na popol ba mwasi na mobile on dit mango te banda lelo tilobi na ko ndima likambo popol na grâce te ke ba mwasi na mobile ngana bi grâce à mwasi honorable pona nga ba témoin belé na obamba siko ya na otia ba témoin ba ebele na obamba penza bo bimisanga photo honorable bima mata miniature grâce à mwasi honorable comment moi ça popol ndeni pe grâce à ko simé ma popol na télévision pe yoka vantar ya kwa simé mon mari et le cousin a fallu poupa grâce so bokansa ke boyebi batu nyonso na vie c'est mytho nga popol na yeba na âge ya 15 à 16 ans na yeba popol na âge ya 15 à 16 ans popol n'a fallu rien avoir, il y a pas de lien là-bas, il y a pas de lien entre popol et Fally, il y a pas de lien. Mais le cause dans l'esprit a comme matisato ya vie au bambi maman popol a comme cousin Fally. Popol a cousin Fally te. Popol a nièce ce qui neveu.
aza neve ya ba Jean-Marie Lukulasi. Jean-Marie Lukulasi nde abala na ndeko soki ya Fali, soki pe baza ba parenté, soki pe banani. Mba moko popo la komi kuza Fali. Tout ça pour influencer les gens. Ba mona aza grave, aza na grandeur mon haut niveau. Haut niveau, grandeur moi ya likolo. Mais bon c'est que ça pena batumsu bebe ba yeba pe popol kala. Ngana ndezi nga popol ya télévision, te kala yeba nga popol kala. Moi ça liboso au popol a boti ça na vie. O adotai aza pire sœur nanga Célestine Boma. Pire sœur nanga moi na liboso popol azaka moi na yeba popol kala. Va popol ke de poto. Ngana yeba popol. Mais grâce à Yako influencer biso que les cousins Fali. Donc pour moi que mutaza niveau alinga comme ça minoka Alex que toi ka niveau moroté. Mutu so comme na niveau et ya relakisama au forcé te. Au forcé na yote niveau et lakisama nango kaka. Au forcé lo monter. Au luka pété que na luka na ba monanga niveau te. Niveau muté lakisama kaka bo comprendre que o a comme na niveau. O a comme na boye, o a comme na boye. Les lots grâce à l'ingab mais mon centre na réseaux sociaux la famille. Hein? Les lots grâce à na réseaux sociaux bolibo comme c'est mon centre. Bobunga ba bien fait ba te belé na réseaux sociaux ka boye. Hein? Bolingi bobunga ba bien fait ba te belé na réseaux sociaux ka boye. Bolongo la sko atanga ba fifi ba